Yaya sango etamboli partout mokili mobimba toyokaki yango balobaki il paraît prophète de la nation ya Denis akozala susu na mokili oyo te baiki balobaki makambo ebele kasi toyokomona preuve de contraire ya Denis azongeli biso na République démocratique du Congo mpona nini toloba makambo ya Denis awa apôtre Moïse Kasongo azali la première personne oyo tangu Denis Lesi azongi na mboka abengaki pona nini Denis Lesi abengi mutu ya liboso apôtre Moïse Kasongo. Est-ce que apôtre Moïse Kasongo azali mokitani ya Denis Lesi to ndenge nini tokoyoka yango awa na émission ya lelo. Denis Lesi tango azongaki makambu nini oyo basolaki na apôtre Moïse Kasongo. Pourquoi Moïse Kasongo bakomi close pembeni na Denis Lesi yango tokosola yango awa na émission ya lelo kaka na émission ya lelo ya tokosola makambu oyo koleka na este ya mboka na biso na baka yango chaque fois oyo ezali émission politique te mais baike balobaka to batu ya mayele balobaka to na lopoto eloba makaboyi. Si vous ne vous occupez pas de la politique va s'occuper de vous. Après tout, ezali mboka na biso République démocratique du Congo, il faut to lobelaka yango. Soki to lobeli yango te, mutu oya ko lobela yango na place na biso ezali te. Kombo na ngai Fiston Pelende, tata ya Sedek. Yango makambo oyo tokosola awa na émission ya lelo. Mbote na bino bandeko balandi ya Radio Lokole Télévision bisika nyos tu bozwami. Merci na confiance pe fidélité bo pesaka programme oyo Radio Lokole masolo et pa wapi chaque fois tokutanaka to solola makambu oyo ezali koleka na communauté na biso africaine mingi ya biso ba oyo tulubaka lingala. Komo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek tozali bongo en direct ndenge bali komona wana ndenge ezala exclusivité to solo yango macho kwa macho awa na émission lelo tokoyamba bongo apôtre Moïse Kasongo. Apôtre Moïse Kasongo ngala ko benga mikolo unité de mesure parce que batu baike bazoko linga kaka ba se comparer na apôtre Moïse Kasongo tokosola awa makabu ya maya faya fame mafuta ya faya. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que makambo ya salaka ezalaka ba théâtre to ezalaka makambo oyo ya solo ya tokosola makambo ya este ya mboka na biso ndenge na lobaki na sommaire na este ya mboka na biso toyokaki kaka makambo moko ya basali na Nzambe. Le pasteur Kakenza, est-ce qu'il est apôtre Léopold Kakenza, bon apôtre Kakenza ou prophète ba ngala benga waka ba fonctionnaire à bien Nzambe ye apesaki na ebite amodisaki apesaki prophétie to asalaki de toyokaki ye alobaka ke ye mutu atiaka Corneille Nanga na présidence ya Seni lokola Nanga akomaki bongo rebelle akomaki motomboki amodirie ayebisaki Nanga, je cite ici, Nanga tikala kaka na Goma tikala na Bukavu soki okomi na Uvira okosuka na nzela okokoma te soki makanisi na weza desika botomoni Nanga akomi na Uvira. Est-ce que tokoloba nini Nzamba confondre Kakenza Nzamba asalaka makambo na ndenge na ye to batu oyo obengaka ba pasteur oyo na bengaka ebele entre bango ba fonctionnaire a vie Nzambe basalaka Nzambe na ndenge ya bosolo to na ndenge ya mabe. Tala makambo oyo tokosola awa na émission ya lelo nalobaki yango na ebandela nazali ngai moko te awa nde bwali komona nazali na apôtre Moïse Kasongo unité de mesure papa Fiston unité de mesure pour la nini nalobaki yango balebele batu baike bakomi ko se référer na apôtre Moïse Kasongo po basala makambo oyo na lolenge na bango pona nini za ndenge wato kosola yango awa Denis Lesi ya uti libanda ya mboka ye mutu ya liboso abenga ezali apôtre Moïse Kasongo. C'est quoi ça? Cela veut dire quoi? Est-ce que apôtre Moïse Kasongo a commis remplaçant valable ya Denis Lesi to ndenge nini pona nini Denis Lesi a se confier et pas ya apôtre Moïse Kasongo? Il veut salir apôtre Moïse Kasongo to apôtre Moïse Kasongo azali ko diembela prophète de la nation, on ne sait pas. Qu'est-ce qui se passe au juste? On ne sait pas. Est-ce que ma prophétie, on va pesaka?
Nabi apôtre Moïse Kasongolo awa pour la tout sur makambo ba prophétie après ça ba prophétie ba yeke ba yeko ba makambo ya salaka ba consultation prophétique et salaka ba théâtre ya solo to ba théâtre to ko yango awa na émission ya lelo Léopold Mutombo na évité apôtre de son état pasteur de son état on ne sait pas pour na nini ye makambo ya lobaka ke Corneille Nanga moko ya mwana ya mboka oya koma bongo motomboki azali kotomboka asepeite to éviter est-ce que ça va conflit personnel to va conflit à gouvernement on va pas rentrer dans ma politique mais to kaka ya lobaka na etandu kia na lobaka yango chaque fois à l'époque babandaka koloba les écrits restent les paroles s'envolent batia yango na passé les paroles s'envolaient et les écrits restaient sika wa makambo échangea avec technologie, changement de technologie, comment na parole, na maloba, na écrit, na bilili, na vidéo et comment kotikala. Il faut faire très attention, surtout quand vous êtes un homme public ou vous passez à la télévision. Quand quelqu'un qui Corneille Nanga, ce qui a attiré la Goma, attiré la Bukavu. Ce qui a mis na Bukavu, na Uvira, yé, Jésus-Christ. Alors, de grande surprise, après Kakaba consultation, après la signature et accord de paix aux États-Unis d'Amérique entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, sous le haut patronage de la plus grande puissance du monde, États-Unis, de Komonake, au Mbalamoko, Bazui, Mboka, Bazui, Wana, Vira. Et Pessibiso passe à Kosakate. Qu'est-ce qui se passe dans la République démocratique du Congo? Tala, Masoro Otokosola Lelo Awa, na Moussad Lanzambe, apôtre Moïse Kassongo. Apôtre Moïse Kassongo. Et puis, je rappelle ici, Obo Mesano, Tokopes a eu chance, numéro. Et vous allez voir, Tokopes a eu numéro, yo benga, la numéro Oyo Tokotia, au bas de votre écran, pour na, participer, na, consultation prophétique en direct au Kobenga en direct au participer à l'émission au mingi prophétie mais laissez-nous encore le temps de parler et puis tout le temps dans souka nenge ekoya mbote na yo apôtre Moïse Kassongo mbote papa Fisto Pelende malgré swinga pied levé na ebakite. C'est important, c'est un miracle. Il y a radio de télévision, bah souffler biso na binonga na kobenga. Oh mutu na nini dani lesi a komi mutu ya liboso abenga na binonga na kobenga live to so lengo awala ko sala surprise. Apôtre Moïse Kassongo to benga yo l'homme de Kintuki, l'homme de Faya, l'homme de Makiona, l'homme de Navigateur, to zali nani. To benga ona komboni. Bobenga ka musali ya Nzambe. Je suis un apôtre, un père de plusieurs enfants. Bobenga apôtre Moïse, c'est bon. Apôtre Moïse. Leader tout peu visionnaire, il y a église restauration. Au combien à peu près na combien na église? Na niveau ya Congo, bien partout. Partout au monde. La Congo, ça dit combien na monde et c'est quand une église na eux allez? Non, bon, église eza na Cape Town, eza na Djobour, église tozali awa na Kinshasa, awa na Kinshasa toza na Kasavubu, toza na ma campagne, toza na Bumbu, toza na Bandal, toza na Mongafula, toza pe na Kingabwa. Lubumbashi kwana déplacé ma solo vraiment evanda déjà à Makasi. Kolwezi pe tozali donc toza un peu quelques tozo bunda muke. Nzamba sunga tozo continuer toujours na kati ya ko implanter pour na œuvre ya Nzambe quand même ekende liboso. Comment tu fais quand on s'est implanté par l'église Ndengoana? Est-ce que comment matin ndenge to mona ki moko ya ba ene na bino na musala oyo papa me ba ene na bino Mutombo l'homme de genoux bazo benga Ndengoana to mona ki akanga pasteur moko pesa mbongo na ngai ba bonza pasteur moko na église na Esongolo yo sala ka ndenge ni pour mabonza ba église wana ezala ka ba pasteur wana to batinda ka so epai na yo Mutombo bien mukuna Mukuna, l'homme de genoux. Bon, dis-moi nga na mona yango te yondo lobi mais o nga na olobi eza que communauté ezalaka na ba structure nango
Communauté ezalaka na makambo nango, c'est-à-dire na kati ya communauté bazosalela nde kombo na nga, bazosalela kombo na nga, ozo comprendre. Bazosalela kombo na nga, c'est-à-dire ndenge eza wana mwana nyonso oyo aza na kati ya communauté il a droit ya chaque fin du mois bazalaka toujours na rapport, tobengaka yango rapport ya offrande ya contribution oyo batindaka na centrale. Baoffrande wana nde esungaka mpona évolution ya communauté. Oyebi kotonga communauté, il y a des documents il faut faire sortir, il y a des documents il faut acheter. Net le 31 awa tozana paye tozoluka place nini tokoki kolouer, soit salle soit esplanade ya palais du peuple. Ozomona tozoluka bisika nini oyo tokoki koorganiser mpona kosala activité. Puis le 31 il fallait tosomba biloko ya kolia mpona kokabela bamama veuve bafete. Mais na mbongo wana ekouta wapi? Fo euta na caisse ya communauté. Et puis contribution wana nde esungaka et non soki tolingi tofungola paroisse mosusu tobimisi mbongo na caisse tosali nanu première part. Par exemple tolouer place, totongi, totie quelques kiti, quelques instruments, nde totikeli pasteur oyo tokotia wana ye moko abunda lisusu amatisa mosala. C'est ça la force de la communauté. C'est-à-dire c'est obligatoire. Chaque serviteur nyonso ya communauté apesa sa contribution pour soutenir l'évolution pour ça. Et surtout que na kati ya communauté bana nyonso basalela kelongi ya apôtre Moïse Kasongo, bazosalela kombo ya apôtre Moïse Kasongo, bazosalela vision ya apôtre Moïse Kasongo. Lelo mokili mobimba bapesi bana nanga ebele confiance par rapport ya kombo nanga. Mais na ko profiter occasion peut-être yo yebite ou bien olinga ko tunanga question wana après nazwi ba rapport ebele nazana ba serviteur misato bana nanga oyo bazotambola sous malamu te, bazotambola sous malamu te, bakomi kosala musala nzambe na kati ya escroquerie. Je crois que lelo na kozala na bango réunion kozala dimanche après culte na tozo excommunier bango en pleine culte et puis ekoleka na ba TV parce que baza na kati ya kosalir kombo ya apôtre Moïse Kasongo. Donc voilà. Voilà, je crois que ma question ezalaka bongo. Je crois ezalaki moko ya ba question tokozonga na kawana tout à l'heure là, mais na ndenge expliquer biso makambo ya ba pasteur ba paroisse ebele, ça veut dire au komi niveau ya évêque, les gens veulent évêque nous azo kamba ba paroisse ebele kati baike baiko komi tungisama et tout qui mitema ya bato na comportement na yo étant évêque balobi au komi na vie ya matalana ozo kotambola na ba cortège au comme le kola ministre pilo au te ba gyrophare partout donc il muta le kate ozo kotambola na sens unique la file ya Kinshasa le kola yeba na ba konzi muta ko bana osundengo ate pour na komi orgueilleux apôtre Moïse Kasongo. Merci beaucoup pour la question wana oyo tu ko tunanga. D'abord premièrement kotambola na sécurité ce n'est pas l'orgueil. Kotambola na sécurité, c'est d'abord c'est pour ma protection, ma sécurité. Parce que aujourd'hui je deviens un homme public. Na komi pe na niveau moko, nazoleka quelque part, soki na kitisi ba vitre mutuka. Iza na batu bazo ya ebele apôtre Moïse Kasongo, ba shege, ba nani, c'est-à-dire neti jour mo na telemi na station ma campagne na tia carburant mais créa ki embouteillage. Donc ba shege, batu na batu bateka kawana, tout le monde venait auprès de l'apôtre Moïse Kasongo, c'était grave. Et c'est pourquoi, total que Naouta, je crois qu'année passée, Narata, Kokufa na Babandi, année européenne en mois d'avril, Nazala qui a attaqué na Babandi jusque dans ma parcelle. C'est-à-dire, ce qui est l'autre chose en sécurité, d'abord, c'est pour ma protection, pour ma sécurité.
ozomona nzamba okita na lola te aya kosekirize nga na arme. Nzamba azobatela motema na nga, nzamba azobatela bomoi na nga, mais biso pe bato il faut tomibatela. Biso pe bato na un certain niveau soki oyo atteindre yango na vie, tu dois faire l'effort de te sécuriser afin que pona koeviter makambo mosusu. Osombi mutuka ya sika navigator obandi kolakisa yango na TV na mutuka na nga ya sika, merci nzambe tuki mutema ya batu makambo ezali makambo ya bapagano. Maintenant nanga na kamora na beglise nyonso bato batémoignaka. Pourquoi bato basalaka batémoignage? Nzambe merci apesi nga libala, nzambe merci nasombaki lopango, nzambe merci nzambe asali nga ngolo. Soki biso pe bapaster to témoigner, ça devient un problème, ça devient que beti bato mabaku. Non non, nga na nzambe asali nga ngolo. Un villageois comme moi grandi au village, un enfant né dans la pauvreté. Aujourd'hui, Nzamba Sungi qui est la Sombi Navigator, nouvelle version, n'a pris à $90,000. Et quand même, pourquoi pas na témoigner Nzambete? Je dois être reconnaissant. Moi, nous, à Kola na Mboka, moi, nous, à Kola na vie à passer, moi, nous, à l'équipe à vie, moi, à souffrance. Et aujourd'hui, à comme il peut capable, il y a Robimisa Pembongo, peut-être, comme on a niveau, on a été, pourquoi pas dire à Dieu merci. Donc, je suis reconnaissant à ça. Ndomoni na lobby, c'était juste un témoignage. Donc, na monité logo soit moutouté parce que ce que suis moutou, moi peut-être moutou na za moté mamabe ou bien za na ba mauvaise pensée na ye. Mais en réalité, écoute soit moutouté. Voilà, c'est vrai, apôtre Boris Kassongo, bah, tu vas se faire la montée de la le col expliqué, je crois, bah, qui réponse au yo. Et là, vous avez dit que tout comme thème, il y a battu les sous makasi, vraiment, au commis déjà, évêque, bah, tu es belé, bah, on se référer pas à yo. Kasi, tozo ko mona lokola, balabaka, moi, na sala ka yoloko oyo, papa na ya la kisaï. Na kati église na yo, tu es comme on a YouTube, partout, na télévision, bana oyo format, et belé. Bah, zoko lia batumbongo, bazoko kota escroquerie na kati ya musala o ya nzambe. Est-ce que vous rapport wana? Ça veut dire absolument rien. Au kosala nini na bana wana? Est-ce que vous avez bakombo ya bana wana? Bana o ya yu. Nasi na zui rapport wana. D'abord, nazo banda, je crois que bato balanda. Soki tobandi na mwana liboso nga na bimisa, mokide yebi, tobandi na prophète Samuel. Après prophète Samuel, prophète Sanduku, tozui prophétette Sarah, oya muke na Sarah ya mukolo, tozui mobali ya Sarah ya muke Aubin, tozui prophète Tony Enzinga, oya na matadi, tozui prophète Fortina, ngane na bimisa bana wana, tozui mwana prophète Justin, na uto bimise kala mingi te, tozui prophète Joshua, tozui prophète Mabela Lisekwa, nazana bana nyonso wana ngane na bimisi bango. Ngane na tche bango mafuta, ngane na wendre bango. Na kati ya communauté, un père, il ne sait pas recadrer ses enfants, il n'est pas un père. Papo ya yebi ko recadrer bana na yete. Papo ya zana discipline te, azo mérité te kozala papa. C'est-à-dire, j'ai eu beaucoup de rapports, beaucoup d'escroqueries, ya batu bazo tinda bambongo, bazo sambele la batu te, bazo kata ba prière la batu, akomi ko menacer même batu. C'est pourquoi j'annonce na bana nyonso apoto et koleka pe na chaîne na ngamoko na osala émission kala mingi te. Nazo annoncer dimanche toza na réunion na ba serviteur, lundi je vais faire une émission. Dozo excommunier 3 personnes na kati ya communauté. Banani wana? Ya liboso akozala mwana mwasi. Mibale bakozala bana mibale. Komo na bango banani? Na opesa nanu kombo te parce que toza na réunion et tango na kopesa kombo ya oya mwasi na pesi na kombo ya mibale ya mibali na kosenga na mokili mobimba ata omoni asali miracle ata omoni a prophétiser kondima jamais kobenga ete pe asambela pona yo te parce que bakambu nyonso ezoleka ezozongela kaka pa
etango ezozongela nga nazotuna bato bana wana baza bana mike te balalaka na ngai ensemble te mutu na mutu aza na ndako na ye bato mosusu baza na baeglize eske ngai na kobanda otambola na bana na nga mpona na orientaka bango bosala boye napesaka bango conseil me place bana nzambe basanganaka satana azangaka te c'est pourquoi même yesu ye moko azalaki na ba 12 disciples me na kati ya ba 12 disciples judas azangaki te judas azalaki wana. Et mission à Judas, c'est qui a détruit. Judas, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup d'argent. Judas, c'est quelqu'un qui enviait l'argent. C'est pourquoi, donc, dévaler bino ba Judas, c'est la communauté. Parce que nga na kondimate kombo nanga ezala sali. Na kondimate kombo nanga ezala sali. Et je vous dirai, toko excommunier 3 personnes. Moko aza mwana mwati, mibale bazaba na mibale. Toujours excommunier bango dimanche toza na réunion toujours bandana nango dimanche na réunion et lundi j'ai fait une annonce officielle na ba chaîne nyonso ya réseaux sociaux ya ville à Kinshasa pour voilà. Excommunier ces gens-là, ce sont de malhonnêtes. Et puis pour votre information na bana nyonso baya na communauté nanga mutu aya ata na $100 na poche na zate. Mais aujourd'hui au plupart des gens qui sont dans ma communauté bazana mituka, bazana bandako, babali, bazui bavi, na kati ya communauté, naza pasteur, naza motema munene. Mais eloko déranger nga pourquoi salir mon nom? Pour salir comme mon c'est-à-dire quoi? Lorsque quelqu'un t'envoie son offrande, samelela mutuana, silisa musala na ye, soko monye simbite, yake pa na nga soko moni simbite yake pa nanga papa loba papa na sambelela ki mutu mais na moni prière nanga simbite papa peut-être yo intervenir papa intervenir parce que na sambela ki mutu abika kite mais kana nous intervenir peut-être le sambo na yo ko pesa mutu solution mais tango yo bandi répondre mutu tabenyo pona mbongo na ye ozobisa mutu na komodi yo mais mutu ana tindeli offrande offrande ya bato apoto bazozwa ngo na pasi bazozwa mbongo na bango na souffrance basusu bazobima ba 4h du matin 4h du matin 4h du matin mutu azokendo bima mpona koluka kokendo sala musala bato mosusu bazomema ba carton bato mosusu bazoriske baliwa mutu abimisi mbongo na ye ya pasi atindeli yo yo boya kosambelela mutu wana oloba kokomodiri esuka nango mutu wana azongelinga papa bana na yo mwana na yo. Donc, il y a 3 personnes qui sont en train de faire ça. On va les excommunier. Parce que là où il y a les enfants de Dieu, le diable ne manque pas. La langage non. Non, non. Moi, je suis un homme correct. Je suis vrai. Et témoignage Mokili Mobimba. Et au-delà de cela, aventure et Koti est belé. Donc, ma décision est que je vais excommunier 3 personnes. Fille, moko, na 2 garçons. Voilà. Donc, retenez que dans l'église restauration, il y a apôtre Moïse Kassongo, 3 pasteurs, 3 pasteurs, ils vont excommunier dimanche. Donc, on est raté pas. Restez jusqu'à la fin parce que n'a pas pu s'appuyer dans combo ya batuana. Ata yemo rabi ko bana ko cité ba combo la ya boza e belija kabola bozo ba kiti bovana boka ba ko ba ko bengana bango na église restauration. Apôtre Moïse Kassongo ya mboto kota na matière oyo to bengisio lelo awa na bisu na bisu ya tongo lelo. Quelles sont vos relations Sikawa Boye? En fait, avant tout le monde, on a dit qu'il y a une réputation, sa réputation par-ci, par-là, mais le fameux, on ne peut jamais passer à l'eau sous ça pour toutes nos questions. Le fameux affaire Maya Faya, Nama Fute Faya. Tout le monde dit comme ça, on dit pour ça, ma Fute Faya, Maya Faya. Qu'est-ce qui se passe? Et ça pose problème? Maya Faya, oh, bah, la publicité pour un comme ce soit. Et ça, Maya Faya, yo, ma Fute Faya, yo, il y a une différence. Et puis, $100 pour la mini. Qu'est-ce qui est $100? Ma Fute Faya, Maya Faya. Merci beaucoup pour la question, papa Fiston Pelende. Écoutez, ce que je vais vous dire, l'onction mérite beaucoup de la valeur et l'onction mérite beaucoup du respect. Onction et zélo quoi dit sécurité.
Vous voyez? D'abord, bandeko yozo ka soi-disant bazoteka ba mai. Soki botuni na Kinshasa, bayebi. Ce sont des gens oyo Kinshasa sanza bango taunga na ye. Ndeko a s'approcher epandanga. Abanda koya na bureau nanga ba image ezali. Nazo boya ko chango nazo sela soki à répondre que ce que j'ai dit est faux na obimisa ba image. Comment il venait dans mon bureau à kovanda na futela ye bandako na sungaye balia mambo ebele leka. Ozo comprendre. Asenganga alobi ndeko nanga quand même na sala kombo na Kinshasa etamboleli nanga ya mabende salaki ke bato babwakisanga. Mais je te demande pardon nalingi owendre nga nakoma mpe kosala makambo oyo bana no bazosala. Mais kowendre nga te na kati ya bato na église ntango bato bakoyoka tala kaka nasala mpe déjà kombo tout ça. Na wendra ye na kati ya bureau na chaye bafuta na fongole miso ya molimo. Il a commencé à faire aussi ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Parce que bato soki batali malamu ba comprendre que ndeko wana auparavant il n'arrivait pas à faire ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Parce que nga na ya Kinshasa na kuta bango abanda pe kosala ba émission botala ba émission passé na ye abanda kosala genre nini ya ba émission mais lelo azosala ba émission nenga na salaka. Et puis likolo nango oli azala ta reconnaissant que oyo aza papa na ngai ya molimo yenda changa mafuta yenda wendrang yenda komisa ngunga nazali. Au-delà de ça akomi ko combattre nga ayepe alobi non ndenge mo apôtre asali nga pe nazo sala yanga mafuta na yanga mai. C'est-à-dire mutu asali parce que apôtre Moïse asali. Mais ngai na sali te parce que Songolo asalaki. Moi j'ai eu la révélation de Dieu. C'est pourquoi moi mafuta faya nanga na maya faya nanga bato bazobika baside zoli moi na go peso exemple eza na nebite so na bina bima libanda naza na bato ebele mama moko azaki na bondeko awa na Kinshasa mwana na yaza na Paris papa tonton na Paris abenga kinga mama na ye azaki na hôpital awa na Kinshasa azaki na problème c'est-à-dire baba soki cancer soki hystérie soki nini wana c'était vraiment grave na sengaki na hôpital na pesaki huile nanga pendant 4 jours na komi wana mwa mai ya eau tiède muke na tie huile na pesi ya meli zoka ni ntango azomela mafuta wana ezokota kati na ye ebandi ezolimwisa cancer ezozongisa nyonso ya sika pendant 4 jours na asisi komela mafuta na vandi na sali sembla 3 jours 4e jour bazobenganga ba douleur elimwe a comprendre te na ba pote bimaki ye partout par-ci par-là biloko zolimwa c'est-à-dire à comprendre te tout le monde disait que peut-être naza maginasa nganga naza marabu pona likambo ne salama mafuta ezongisi bana mibali ebele bazalaki ba faiblesse sexuelle na mbetu lelo bana mibali ebele banzoto na bango ezonga normal lelo nazoloba na ville na poto mokili mobimba ezana bato bazali na ba problème ya kobota akoza mafuta faya lelo bato ebe nzamba fongoli bazana bazemi c'est-à-dire il y a tant de témoignages on a kopi kotalisa na bana nzambe. C'est pourquoi nazo annoncer na fin d'année nzamba otai kopesa nga révélation pona na annoncer na bana nyonso bakolandanga ya poto sokoza na ndako noza na bana 3 ende mbangu somba 3 bouteilles ya huile yo moko mwana na yo pe moko mwana nyonso sombela e bouteille ya mafuta yo pe za na bouteille ya mafuta banda kopakola pe kosukola ti fe ya ne eza na baliwa ya briske na suka mbulo eza na ba mort subite kozala ba accident ba mbula makase kobeta na ba pays mususu ba makambo ekosala ma terrible eza na ba maladi ya mabe ekoatake ba eza na ba mort subite eza na ba makambo ebele naza ko annoncer partout zali somba mafuta faya na yo osombi ya yo sombi ya mobali osombi ndimo dépenser mbongo mama mwana na mutu azala na bouteille na ye ya mafuta faya pour la ligne $100 $100 ebele ndenge wana l'onction mérite et ça droit d'onction nanga je te dis la vérité et puis je voulais t'annoncer une chose oyebi ndenge mafuta epezaka kobimisa mafuta Kinshasa ekoma Paris oyebi tofutelaka yango combien il faut tozonga dans la logique kobimisa mafuta ndenge natindaka au moins 100 paquets ya mafuta ya bamilangi wana oyebi nafutelaka yango combien
na poste ou bien na agence et komi na kuna na Paris il faut ba checker yango yo yebi mundele aza congolais te il faut ba checker mafuta wana na sali nyonso na sombeli yango na saleli yango document moko mafuta ane koma reconi ate komi na aéroport mundele a reconnaître yango ba checker mafuta wana est-ce que eza mafuta ya mabe ou bien eza malamu est-ce que koki oboma bato mais tout ça je ne peux pas venir dire ça à la télé. Est-ce que yo moni mboka mundele ko mema eloko ka na Congo omemi yango na pote koti pe directement bato babandi kosomba si bakoki olandelo pe bakangi yo soki eloko wana eza mabe il faut ba checker yango il faut bayeba soki eloko wana eza malamu ozomona papa Piston. Toi, le message est passé. C'est quand tu écoutes la matière. Makambo zali kosala apôtre Moïse Kasongo kota bwana mituka kosala ba tapage hotel mi boye na station ba campagne ba chege ba ye eza makambo oyo mutu la yo Denis Lesamanda kosala. Il y a eu un temps tout le monde qui yo comment il close na Denis Les awuti na malade na bokono abiki azongi mutu ya liboso abengaki ezalaki yo ki apôtre Moïse Kasongo na songi. Mosola ki nini po ina benga kiyo alinga tikela wa pouvoir na ya bokoko mutamema kabal bokoko na église atikela ba kisi wala to comment ça s'est passé mosola ki na Denis. D'abord je dis merci pour la question après le prophète Denis Les depuis ngana yeba na vie ce qui komona na nae je crois que c'est 2 fois depuis ngana botama na yeba na vie ce qui te monana 2 fois ngo te monana ya te que to vandi boye 1 heure du temps 2 heures du temps tu vois d'abord mais na 2 fois te monana na yo na ba conseil à pesanga je vous dis même mon père m'a jamais conseillé comme ça quand tu vois quelqu'un qui te dit d'abord avant conseiller à ebisio berer na ye talanga na sala boy nazalaka na bonzambe mais erreur tel nde koisanga erreur tel nde salanga boye tambola boye bino nde bozala ba relever na biso alobi c'est-à-dire une personne là il est vrai Denis Les aza vrai ba pasteur rebelle baza vrai ce sont des hypocrites ce sont des vrais hypocrites mais lui c'est quelqu'un qui est vrai c'est-à-dire vieux ezate ke abenga kinga soki ndenge ni non ezana vieux ezana émission moko elekaki a comprendre yango bien te nda benga kinga abia Moïse bino bozo souhaiter ngana kufa na bi jamais na ko souhaiter kufa pourquoi ozo mo habiter naza na bon moi naza en vie et zaka maladie na sina biki et puis vieux aza santé ali sekite et puis na zolo ba vieux aza na Kinshasa c'est un prophète c'est un aîné oyo lelo période na bango eseleki oyo toko benga saison na bango eseleki oyo eza pe saison ya bana oyo babimi sima na bango c'est normal donc c'est pas dire que nous avons des liens moko boyengana na Bishop Denis Les non donc c'est un père c'est un aîné je lui respecte beaucoup comme je respecte alinga tikela bokoko alinga tikela bokoko église po parce que bakambio sala mikolo o bakambia banda kusala. Mais ngai na ye toze ekolo moko te na okende kozwa kisi na ya ekolo na bango ndenge nini nga naza moi aotikolo makambo nga spiritualité parce que makambi osala wana makampale bashege baye oyo boye bato baye yango ya banda kosala mais soki aza na makambo seka akoki suki kokende kobeta stade de martyr soki azokoka suki kobeta yango te seka ana makambo te c'est-à-dire période na ye saison parce que nzambe atravers na basaison nzamba utiliza ye na saison na ye seleki atikali icône ya mboka saison na ye seleki atikali icône oyo ekomi pe saison ya apôtre Moïse Kasongo soki kezalaki kisi aza nango c'est-à-dire akoki lisusu kobeta stade de martyr etonda mais ekoki otonda lisusu te parce que saison na ye seleki c'est-à-dire aza na makambo te makambo azalaki nango eza bonzambe na ye peut-être abakisi bamayele bamambo ebele mais ngai na ndimaka kisi ezalaka te parce que nga moko nano apôtre Moïse Kasongo bato bazoloba naza na kisi c'est pourquoi omoni nazo comprendre que eza pe na bato ebele bakosela bango kisi nzoka nde bazalaki na kisi te parce que soki nga bazoloba nga naza na kisi mais ntango nga na banda kosouffrir ntango nga nazalaka na wenze nazolala libanda pourquoi basakolelaki nga te kaka lelo na tomwami nde babengi kisi c'est là où je comprends qu'il y a aussi beaucoup de gens baloba bango baza na bakisi
ezalaka lokuta ezalaka vérité te. Voilà, na même ordre d'idée na évité yo komona yango ngeni ndime moko ya basala na nzambe to mibale ya basala na nzambe na jeu d'abord chanteur chrétien mwana mboka Aimé Kanu alobi Denilesi azali sumutu ya nzambe te, il faut azonga na église bu makambo ezo sala ezali makambo ezo se conformer na église te comportement ya Denilesi. Toke pa ya évangéliste Roger Baka alobi Denilesi akoma na ye mécanicien ya ba buzz na YouTube. Donc bazala comportement ya bana ya nzambe te. Est-ce que c'est vrai parce que moi ni odo bana ya zali mosana nzambe. Est-ce que makambo alobi eza logique to bakoseli Denilesi makambo? Qu'est-ce que bakombataka pour nani? So ye Roger Baka oyo tangi azoloba Roger Baka ye mutu aza na nzambe aza na église à combien de membres? Ye mutu aza na nzambe qu'est-ce qu'il a déjà fait dans ce pays? Ye mutu aza na nzambe nini yango ezolakisaka ye aza na nzambe? Papa ni ya molimo nani? Nani achaye mafuta? Nani akonsakra ye? Biso nyonso toyebi ke Roger Baka azalaki mutu abandi ko interpréter ba film nigérien. Atangi théologie azo interpréter ngo na ndenge ya bonzambe ba film oyo ya ba karashika ba pasteur bazo bundana bango il interprété de film là azo pesa ba verset biblique et tout ça biso nyonso toyeba ki et lelo subitement ndeko akomi na ye pasteur akomi oyo akomi qu'est-ce que nous allons dire? C'est-à-dire avant ya kolongola lititi na liso ya moninga lukana no yo moko milongola na liso na yo okoki okondane nano moninga te au moment yo moko nano oza pe na makambo nosalaka toyambaka bafille ebele na église toyambaka bato ebele na église omoni conseil moko na kopesa na bapasteur quand tu veux critiquer d'autres pasteurs mituna ke bafille tobotlimbisanga na terme fille oyo abiza na ye wana obima na ye wana bosololaka nde lisusu te estce omitunaka te asambelaka wapi? Fille wana oyo olongolisa zemi wana mikolo ayaka su na église na yo te estce omitunaka ya koma kosambela wapi? Ça dit beaucoup, hein? Je crois que je me limite là. Et bongo Aimé Kanu. Bon, Aimé Kano, omoni soki mutolingi ozonga na actualité, ne faut pas toucher quelqu'un d'autre pour nous zonga na actualité. Soko lingi ozonga na mupepe na yo zalaki nango, ne faut pas créer osimba mutu moko pour nous zonga na actualité. Aimé Kano eskaza muta o telema devant la télé aloba ke yaza correct liboso nzambe ke Denilesi. Oh. Parce que ngai nakoki sikoyo na bengi bana poto babimisi ba matière na ye matière c'est-à-dire mutu aleki alobi oyo bango basala na ye. C'est-à-dire il y a des histoires mususu nalobaka toujours bolinga te kolongola lititi na liso ya moninga au moment na liso na yo moko za na lititi kolinga toluka succès il faut attaquer mutu pona oyebana pona succès na yo ezonga eza berere. Soko moni Denilesi aza payen tika na kibo payen na ye ye moko akomikufela na ndenge na ye. Est-ce que soki lelo oyo Denilesi azangi lola kozanga lola na mutu eza vi na ye? Soki apôtre Moïse Kasongo aza mabe tika ye na mabe na ye vivre na bato no ya malamu. Donc il faut toujours toucher masala mabe moko votre oyo asala mabe oyo toyebaka te Aimé Kanu asala mabe toyebaka te. Que toi tu me diras que ndenge ya zawana a viva saint. Parce que bino boyeba ke biso bapôtre Moïse na bapoto wana to wana ba siksa blague te. Zelanga nazo kita Paris bokomona nga je vous dis ici à la télé. Ngai na kotondisa casino de Paris plein. Après na ko préparer activité ya munene. Même na Adidas Arena wana ekoki otonda ngai apôtre Moïse Kasongo na capable na Paris na ye na tuisa na tête 10 000 personnes pe bato batondi na apôtre Moïse Kasongo na mosakoli authentique ya lisekite. C'est-à-dire totika babiloko wana ya songolo pakala ndeko na yo musicien moko azali awa abimisi nzembo na ye ya nani esali succès générique ya pamba ebeti succès ti bakabele na mutuka epa prophète Emmanuel Dodi.
Créer banzembo à bien zongi ton actualité au lieu de commencer à toucher quelqu'un. Denis ça la vie na ya impacta ça la makambo vie na yesi là. Et je ne suis pas son porte-parole. C'est-à-dire net singa na zabo ina bando ko finga mut pasteur moko boye pona na yebana. Pona na sala succès pona na zo actualité. Ils en a sens de. Na ko beta nde prophétie moko et zongi singa na actualité. Voilà. Le col ba prophétie to kota na matière oyo ezo etomi pe la yu mikolo ba pebele ba ko sala yango bino ka ba na Nzambe. Na éviter la apôtre de la évêque tonandi Kankenza. Donc ngala ibe na ninga passer Kankenza et sur sali ba yere bo limbi sa bandeko Kankenza. Na ba ki on de bandele awa la tangu akarabana ko loba les paroles s'envolent, les écrits restent. Na ko changer awa na technologie ne koma boye to koma ko tala na makambu ya kala et que na soute na parole na écrit na vidéo et koma ko tikala quand Kenzalobaki en fait on va parler ya guerre ou ya ça est en Boka na biso a une émission politique mais ça n'empêche pas tout le makambu ya Boka na biso quand Kenzalobaka tangu yemu tayi parler ba il s'est dit moi donc yende muta pakola Corneille Nanga oyo azalaki président ya Seni ya kala sika ya koyi Mutomboki rebelle apakolaki bafuta abaki yo nataki yo président ya Seni lokolo komi Mutomboki na ebite a modiraki ye to asalaki nini abi suka kaka na Goma suka na Bukavu soki okomi na Uvira okokufa okokoma kutu te okokufa. À notre grande surprise, on a vu qu'il bandeli après qu'il y a un accord de paix entre Rwanda et la République démocratique du Congo sous le patronage des États-Unis d'Amérique, Tomoni, Maïkozwa, Uvira et Kouyi. C'est comme on a passé dans Nzambe. Nzambe a confondre et c'est là qui m'a dit le kuta ton ngelini. Au moins makabozo pour ça comme ça ton dimarabino passé dans Nzambe. Lecture non makabouana et olobini apôtre Moïse Kasson. Merci d'abord, malgré que Koto et Krachaki, mais là, qui lobby pour un problème, il y a archevêque Albert Kankenza, où il y a lobaki que Yenda Chananga Mafuta, et puis à stopper na Bukavu, ce qui a meki Kolinga Okota Uvira à Kokufa Nanzela. C'est que d'abord, je peux dire ça que Bissonios Sotozana passe na motema parce que guerre est na Congo. Moutoumoko a kosepelate na mboka na ye moto ezopela ya beta maboko biso nyonso tosambelaka butu moi ke nzambe azongisa kimia na mboka na biso. Mais ce n'est pas dire que soki toza na souci ya mboka na biso il faut tolekaka na télé pour dire n'importe quoi. Ça ne veut pas dire que faut tobandoleka na télé tobanda koloba n'importe quoi parce que toza na posa ya mboka na biso guerre esila. Non, non. Archevêque Albert Kankenza, il n'est pas un prophète. Alobi makamuna kukai koloba a stoppé a sali boye eza pasi omoni ba père elonga na kosenga na ba père eza que boza ba papa saison na bino eseleki. Il y a d'autres choses botikela bana botali na génération oyo nzamba zo se manifester pa nani et pas mwana nini bobengi bana wana ba maudire mutu wana parce que mutu aza na kati ya saison na ye yenda aza na autorité na pouvoir. Non nalingi na pesa eloko moko. Non, vedi zela apôtre vedi na mit odo yo ba kurutu nyonso tu ba papa tu wana ba sila ba kosa solo côté il faut ka bino génération oya bino no sala makam spécialement yo Moïse Kasongo sala makam ba benga bino ba ngote nalobi te ke ba sila nalobi basi babima na saison na bango bakomi ba icône nzamba bwaka bango Eli nzamba bwaki bango. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Nalobi bakomi neti Eli c'est-à-dire Samuel ayoki bazo benga ye aye pa Eli nda yebisi ke mungongo ozoyoka wana eza ya nzambe a orienté ye. Pourquoi? Parce que Eli nda yoka mungongo wa nzambe avant Samuel.
Mais tango Samuel a komaki na saison na ya kozala prophète, Eli azaki susu na mot à dire il faut Samuel, il faut aloba ce que Dieu a dit. Malgré Zamba koto solana Eli, les sacrificateurs, mais ndenga so solana Samuel, c'était différent. C'est-à-dire baza ba papa ba koto solana Nzambe, ba kozwa ba révélation. Mais tant que baza susu na saison na bangote, biso nde toza na kati ya saison na période oyo. Tango bazosala babiloko na bango wana, il faut pe ba contactaka biso bana na bango o ba prophète ya génération oyo o pe Nzambe aza na kati ya kolobela, Nzambe aza na kati ya koelever. Lorsque baza ko nier biso eza neti bazo nier pe Nzambe, parce que balingi ba se caparer na saison nyonso. Saison oyo ye bango, saison oyo oke Nzambe asala ke loko nyonso na saison. Je crois c'est un peu ça. Apôtre, yebisa biso sikoyo. Makambo ya guerre est oyo. Est-ce que nanga akokoma tina Kinshasa to akosunga na Uvira kuna? Bon, en fait, pesa biso prophétie pour la guerre oyo. Oui. Soué na biso ezate ke mutu akoma na Kinshasa. C'est pourquoi toujours sambela tongo mini pourquoi? Que Nzambe abundela Congo. Et c'est que moi je sais. Non, ma part. Tosto sakola pe belé tozo no côté. Na ba réunion ba bengi saka bango biso to kendaka te mais to lobaka ngo na ba TV bato bazolanda. Moi c'est que moi je sais. Congo ba ko simbaka yango jamais. Congo iko kabwanaka jamais. Mais ma prophétie na bino la ravadi. Na mu tapesa prophétie ne pesa prophétie ya batu yo kokoma boy. Bo pesa biso prophétie ya RDC et pesa baraté. Non, na lobango trop. Ça va pas. Naloba yango trop. Dernièrement, na utaka koloba, ça fait plus de 4 mois, 5 mois. Ba émission ezali na lobaka, na zomo na ba corrompre ba te belé à gouvernement, même des généraux. Ba émission ezali. Mais les autres ont découvert combien de généraux bazo kanga bango. O baza corrompi. O baninga basala ba coup d'état. Est-ce que Nani a kokiko se référer na ba message na lobayi que je suis en train de voir ba corrompre na ba touti na niveau ya admeti na gouvernement. Et on va toujours continuer à parler bolobi makambo kokisami mais mutu abenga kwa zate. Soki bazana ba réunion ba bengi si ba pasteur ba sambela pona mboka yo soit invitation te et tu dois commencer toujours à parler. Et puis les loba politiciens ba konzamboka bazo considérer ka ba papa parce que baza bene bazana ba église abinene. Likambo ya mboka ezo kipe kozala na église ya munene te. Likambo ya mboka ezo kipende kozwa batoyo baza en contact na Nzambe. Batoyo baza na kati ya saison ba na pouvoir ya koloba maloba pe maloba ne salami. Na yebi ke ba papa belé batikala nde na expérience bazo te ya par expérience. Baza na influence ya ba kombo basala mais bon Nzambe eza soute to yebi yango. Lokola banani. Non, lokola ba papa nini? Lokola ba papa nini? Na ebite. Ba Sony Kafuta? Papa, koko tsanga na Bakankenka? Na barantini wana te. Na ebite. Ba mukuna? OK. Alors, après tout ce kasongo, pesa biso numéro na lengi ko to kunga téléphone ba lobenga. Ya. Hey. Bino so ba lobenga téléphone na ngai za kadok na la ratete na musala. Pesa numéro mo to plus 243 plus 243 plus 243 99 95 25 659. Donc bandeko téléphone to fungol déjà bobenga na plus 243 99 95 25 bandeko régime boko bela biso ngwala 25 600 m'appelle bandi déjà na boto yamba. Voilà, bandeko radio le bino na ça confesse pas vous la rater. Allez-y. Mutali boso. Au père biso comment na yo bengi wapi? Allez-y. Oui, allô, bonjour. Allô, bonjour papa. Bonjour maman, Bengel biso wapi pe komodo nani? Oui, c'est maman Dorcas depuis Paris, papa. Maman Dorcas depuis Paris. Ozolanda biso direct na Lokole TV. Oui, papa.
Nzambe azola kisanga makambo mibale. Ya liboso nazomona bapesinga kombo ya mobali na yo Papa George. Oui, papa. Papa George namoni azana abotami na famille ya 7 personnes, 2 bakufa batikala 5 na famille ya mobali na yo. Oui, oui. Yo obotama boza 3 filles na libuno mama na yo parce que papa na yo abotaka na mwasi mususu ndai kobota na mama no. Mais na libumu na bino boza misatu bino so bana basi. Ya libo ya namoni ndekono ya mibale ya mwasi komone Blandine. Oui, oui papa. Ya mibale bazopesanga mama Grâce. Isaiah solo homme de Dieu. Merci beaucoup. Problème obengelinga depo koti libala ozana problème akobota. Ezaka kayote bino nyonso misatu ndenge bobotama bozana difficulté. Papa, je suis fatigué. Je suis fatigué, papa. J'ai donné des offrandes. Yes. Ça ne va pas toujours. Très bien. Zamba zobisanga eza problème ya réclamation ya famille ya ba mama na yo. Ozolandanga parce que na famille ba mama na bino babala kate. C'est pourquoi bino nyonso pe bozana mabala mais libala ezate. Même yo mobali asimba kamboko ma depa prometa ba libala simba kate. Et simba kate papa. Très bien. Papa sungangai. Très bien. Benganga après live oyo comme ça je vais t'aider, on sait comment on va faire. Papa comment benganga même na numéro mususu. Oui allô? Bonjour papa. Allô bonjour papa. Oui bonjour bien-aimé. Comment na no bengelinga na mboka nini? Kumbunanga Kasonga Franklin papa. Kasonga Franklin Zamba Pambo. Depuis France. Kasonga Franklin depuis France. Nazomona oza mwana ya papa Kasonga. Oui papa. Nzamba zotalisanga bozali baswahili ya Manyema na Kindu. Oui papa, c'est ça. Papa na bino akufaka na ba guerre ba attaque moko ekotaka na Kindu. Nzamba zomemanga na ba 2002. Nde date papa na bino akufa na ba attaque wana ya solo. Oui. Ndi yango na papa eza bongo. Nzamba zopesanga kombo ya mwasi na yo eza mama Georgette. Boboti na yeba na misatu bana liboso baza ba mipasa ba mapasa bango nyonso basi plus ya misatu aza mobali. Exactement c'est ça papa, c'est ça papa. Mais ya mapasa baza na difficulté ya koloba. C'est pourquoi benginga parce que zana ba prophète belo benga jusque maintenant solution ezate il y a que des complications et des complications. Nde makambo na bengeli ona papa na ngande makambo na bengeli ona pona mona yo kaka. Ba miracle nazomona nazolanda makambo sosala ezo lekela mokili yango pe na miki kobenga na swaka yote melelo nzamba sungi na yo papa. Hapana kuogopa kitu, Mungu atafungula mbingu jua wewe. Unafuata? Amen papa, amen papa. Nianjikie après hii live comme ça nitakuita na tutaongea, nitakwambia kile utafanya. Amen papa, merci beaucoup. Très bien. Numéro ya ngwana bobenga numéro ya ngwana. Bobenga Apôtre Moïse Kasongo, bobenga naza en pleine voilà, rendez-vous quand même. Chaque bobenga quand même faut que ça rappelle biso mbote. Balamo tera prophète. Les gens doivent savoir ça en direct. Et ça tricage il faut que le bas mbote na papa fiston, mbote na papa na apôtre. Tu vas dire en direct. Pour le bas qui trop apôtre alegi soute mikolo oyo yangoyo beaucoup de message bobenga o sera apôtre mbalamo yo wana a pesa yo prophétie à final. Bobenga. Voilà. Oui, allô? Oui, bonjour. Il faut que ça rappelle papa fiston Pelende, bonjour. Tous en direct quand même. Bonjour papa fiston Pelende, bonjour. Je vous salue. Mbote na yo papa, obengi biso wapi komona nuza wapi? Kombonanga papa Jean-Claude depuis Allemagne. Papa Jean-Claude depuis Allemagne. Zamba zotali sanga makomi bale. Oui, papa, nasolanda. Ya liboso za na problème ya barren na ya faiblesse sexuelle. Wow. Barren na yo moko eza ya kopola. Et puis nzoto ya mibale kufa depuis kala. Et puis ya mibale zamba zotali sanga nazomona mwasi na yo azana problème, azana maladie moko boye makile zobima ezokatana te. Ça fait maintenant 3 mois yango. Et que nazomona na molimo c'est comme si matrice na ye ezobima libanda. Bazo traiter mes changements ezate.
Ozolanda eza ya solo. Papa ezolekela nazangi na maloba. Très bien, sala boye benga ngai betindelanga photo ya mwasi na yo mais bosala pe nyonso fo bosomba mafuta faya. Tika Nzambe apambola bino. Nzambe amona bino. Que Dieu appelle yango. Allô? Bonjour papa. Allô? Alors bonjour papa. Oui, bonjour bien-aimé Nzambe apambola yo. Amen papa. Kombo nanga Jérôme na bengi na France précisément na Château Rouge. Oh, ozana kota Château Rouge. Oui, oui. Robi kombo nani? Jérôme papa. Jérôme Nzambe apambola yo. Amen. Jérôme nazomona ozana problème moko ezotungisa yo. Oui. Ozo travailler na restaurant ya mbo. Restaurant ya mwasi na yo. Oui. Mwasi wana nda bengisa na poto depuis okeda ça fait maintenant 5 ans. Oui. Papa, oui mambo ndeni. Malembe. Mais eloko moko oza na kati ya kolekela. O remarqué que mwasi na yo okoma kobima na ba camarade na yo. Et camarade wana bazopesa nga kombo ya papi. Tango la musaki désordre na ndako, je suis en train de voir dans mon esprit mwasi azwaki décision ya kobenga na yo. Na moment nazoloba tu n'es plus dans la même maison avec ta femme. Oui papa, effectivement papa. Ozovanda eza et pas camarade mususu bazopesa nga na kombo ya Jires. Nzambe azobisanga mwasi wana abanda kotrompe depuis kadabo aza ndumba yenda tindela yo mbongo yenda sala oyo ya na poto yenda sala nyonso. Le Seigneur me dit que me kozongela ye te. Et puis na moma nazoloba okoremarke depo bima na ndako wana ozokende deja ba 3 semaines ozomeka kolala na mwasi libanda me nzoto mibale ezotelema te. Yes. Mwasi wana azalaka na bakisi ya utilizaka mibali mobali nyonso ya sa viva na ye soko omeki koboya ye atoke wapi nzoto na mibali kofonctionnaka te ti ozongela ye. Benga ngai après live komelanga nayamba mutu mususu. Oui allo? Mbote papa. Oui mbote mama Nzambe apambolo komona lobengeli biso wapi? Amen papa. Kombo nanga mama mami. Na bengi bino depuis Afrique du Sud papa. Mami depuis Afrique du Sud Nzambe amona yo. Amen papa. Nazomona oza na mwana moko ya mwasi ya 15 ans. Mwana na bazopesa nga kombo Sara. Mwana wana botama malamu tango a totalisé 2 ans mwana bandi okoya maladi ya kifofwa maladi ya ndeke. Ya solo papa na ngai. Par jour mwana koya kata 2 à 3 fois. Oui papa na ngai. Nzambe azobisanga eza maladi ya bondoki babwakeli mwana wana na famille ya papa na ye parce que yo botolaka nazomona bokabwanaka na papa na ye yo botola mwana. Et ma papa na ye akenda kolobela famille de famille lobi kosenga su mwana na te tokoboma mwana wana. Nde babwakeli mwana wana maladi pone nyokola ye na kati ya souffrance tango yo komona ke ozokoka lisu te ozongisela bango mwana. Yali ndenge ozana soko tina attention te bakoki oboma mwana wana. Ozoyoka? Nzambe nanga papa. Papa sunganga papa. Tindelanga photo ya mwana no sikoyo. Sala rapide ko umela te tindelanga photo ya mwana. Rapidement siko tika Nzambe alola pambola. Numéro ya apôtre Moïse eza plus 243 99 95 25 659. Ya Vodacom pe ezali plus 243 82 79 71 430. Nazotinda bato bosomba mafuta faya. Fin d'année yangoyo baliwa ba makambo ezebele. Bosomba mafuta faya. Ozana bana 5 ndimo bebisa mbongo na yo somba mwana nyonso azala na bouteille na ya pakolaka pe asukolaka. Bozokende ba vacances kozanga mafuta te mutu na mutu azala na ya ye bouteille kosalela bouteille moko famille mobimba te. Atoke pa camarade na yo apeso biloko ya kolia zwa wheel na yo ya faya pompe na biloko wana parce que oyebi te nini basali na kati ya biloko ya kolia. Okoki bapeso mai omeli bie tik be café pa mundeko. Osilisi komela zwa wheel na yo pompe na munoko et neutraliser peut-être baroza na biloko moko babliesa oyo ebebisama na kindoki.
peut-être okende pa moninga no moko boya lamba biloko zokande abebisa lobama mabe likolo ya biloko wana asala ba cérémonie ya mabe likolo ya biloko wana yo lia ebebisa vi na yo ebloka étoile na yo ecomplika avenir na yo kosanga mafuta te bokima mbangu na Château Rouge na agence ya Global Express et pas Patrick Malavengi somba mafuta na ozala nango parce que eza mafuta ekomima bikamwa mpe miracle na pamboli nzambe merci beaucoup bato ya Afrique du Sud baomitungisa na bakoso mafuta ya faya wapi na Afrique du Sud na mai ya faya mais mafuta mai ya faya yo kaka nde fo tekela bango si mafuta oza nango bato mosusu mpe bazosomba yo zwa mafuta wana baya kosomba epa na yo mai ya faya baya kosomba epa na yo bato ebele basombaka yo fo olobela bango problème eza nde bando olekisa bapublicité ya mafuta faya epa na yo ya Afrique du Sud mpona bato bazwaka bayeba place mafuta ezali. Voilà, pendant que Torozwa appelle Mibale à Souka et puis on va arrêter parce que la régime fait signe déjà. Pendant ce temps, apôtre Pesabiso, programme Nayo, et ça n'est pas reçu ça année, aux Alawa, puis et puis programme les années au Eponabino, on va finir. Programme Nangé Zali, les 18 na Rosala en Afrique du Sud, les 19, les 20 na Kobanda Moussala, na Cape Town. Bana Cape Town, boya ebele bozangate. Je pense que bazo tche la bino adresse, bazo tche adresse wana. Bazo tche adresse, ya place si Rosala na Milulu, ya 3 jours na Cape Town. Bazo tche adresse, zo adresse wana, bana nyonso a Cape Town. Oza na problème à kobota, oza na problème à musala, oza na ba difficulté kosanga te na programme oyo parce que na kozonga rapidement Kinshasa pour na clôturer année. Donc les 18 na bimi Kinshasa vers nazokende précisément na Cape Town. Ba na Cape Town bo raté, je pense que bazo tchela bino déjà publicité, bozo programme à publicité. Numéro nanga déjà boza nango soko bengi na yambi ote komela nga tika message na ko rappeler yo. Merci beaucoup. Na kokyo ya Mbappé lo si vous me permettez. Oui allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour papa, kombo na no bengeli biswa. Papa Franck en Afrique du Sud. Papa Franck en Afrique du Sud. Lo le funga mela yo papa. Oui, papa. Namoni oza na problème ezotungiso mingi ya makolo. Namoni rhumatisme ebeti yo makasi ozokoka kotambola te. Soki ozoforce kotambola ozoyoka badouleur ozoka neti basende ezotubona sa makolo. Douleur ya makasi rhumatisme ya bondoko komoyoka na mukongo neti moroïde batraité ezosimba te. Ese bomi yo meme na nzoto ya mibali ça fait quelque temps efonctionnaka su te. Vraiment. Sala nyonso komela ngai nazobengo après live nazobenga yo comme ça na to solola tika nzambe alola pambola biso. Je crois que napesi papa Fisto Pelende merci d'abord na invitation na ye napesi bana lokole TV nyonso ya mokili mobimba na bimbote nzamba pambola bino bana Cape Town nazoya le 18 na bimi Kinshasa vers Cape Town musale zo banda le 20 le 21. Et puis, tu as peine 3 jours, il y a réception, il y a kouyamba bateau, basana ba problème, kopé sa bango solution. Bosanga programme au teboya ebele. Le Seigneur sera au rendez-vous, que mon Dieu vous bénisse. Voilà. Au revoir, que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous fasse grâce. Je vous salue au nom du Seigneur. Na sambeli faveur, pe grâce en Zambé localisé bino. Yo mutoza na ba difficulté na libérer solution au nom de Jésus. Yo mutozo bela na bi pika na kombo na Jésus Christ de Nazareth. Amen. Ciao. Amen. Voilà. Voilà, je crois pour le gars qui a Moïse ebele. Afrique du Sud, malamu kuna Cape Town lukaki mingi
na Cape Town. Voilà, on va essayer. À côté la bino adresse à Cape Town, voilà. Yoka isika oyo ndeko alobi bakozala na Cape Town. Alors suivez ceci. Yeah, adresse ezali na Civic Center Woodstock Hall. Civic Center Woodstock Hall. Nde adresse yango na Civic Center Woodstock Hall. Voilà, Civic Center Woodstock Hall. Esika wapi apôtre Moïse Kasongo akozala pona bana ya Cape Town. Suivez ces postes publicitaires. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que mon Dieu vous bénisse. C'est l'apôtre Moïse Kasongo, l'homme de Kentucky. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'annonce pour les enfants à Cape Town, l'Afrique du Sud, la Zoya pour le 19, le 20 et le 21, dans Cape Town, dans Rosalawana. Après vidéo au mon adresse, il y aura quelqu'un qui donne l'adresse. Dans Cape Town, il y a épelé. La Zoya pour clôturer dans une année, 3 journées, les 19, les 20 et les 21. Et que vous allez en puissance et en démonstration de puissance du Saint-Esprit. Que mon Dieu vous bénisse. C'est l'apôtre Moïse Kasongo. Soyez bénis. Voilà, c'est ici Civic Center Paiwapi, apôtre Moïse Kasongo à Kozala. Voilà. Théo Kasika, version anglaise. You are invited to a 3 days intense prayer with the men of God, Apostle Moïse Kasongo, Lord, from 19, 20, and 21st of this month, December 2025, from 4 all the way to 7 p.m. But for those who would like to speak one-on-one with the man of God, you are most welcome. Bring your problem, bring your burden, bring your secrets. The man of God will be there from 8. Voilà. Apôtre Moïse Kasongo sera à Cape Town, déjà le 18 à Kozala Nabino à Cape Town. Kuna. Alors, nous profitons de cette occasion pour nous savoir découvrir surtout Veuve na Orphelin, Fondation Radio Lokole, Tokozala bongo na Cape Town pour la couper sa moi lipa, moi kwangana moi elamba ya kolia, pour na moi elamba ya kolata, moi loko ya kolia, pour na Veuve na Orphelin. Alors, bobenga bongo, commandant Laurent Lorenzo, pour la précision, topé, président de la Fondation Chile Djelou, mon ami Mouteba, Chilamwinda. Comprendre, hein? Obenga Bongo, Mouteba, Chilamwinda, président de la Fondation Chile Djelou. On est dans un programme, moi, donc, donc, il y a Cape Town, pour la participer. Tout à l'heure, là, il y a Djobou, il y a Lia Yom total abiso c'est décembre contribution à yo de ce fils qu'il y a quelque chose et lamba ya kala oyo mais lamba oyo ko subana na yote mais lamba oyo ko souté ko miner tout ça likie benga biso to ko collectionner un groupe sa bandeko oyo ba na besoin nango ya kolata bandeko oyo balinga participer pe na émission na biso ya libala bosembo boko benga biso na numéro de rédaction boko benga biso na plus 27 61 plus 27 61 88 58 455 pour participer à l'émission Liba la Bosembo. Topé au participer à l'émission Pop de Balloon South Africa. Voilà. Alors, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap. Et tchara. À plus.